Non, 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 ce n'est pas possible. Moi qui le coup comment niveau en nengoanate. Ba ville oyo ya ba mai oyo. Ba ville oyo yakati ya désert ba Dubaï. Si mami kole ko li moi. Et ko zo bombe boy parce que ceux qui vivent comme ça l'abomination. Nzambe aka ko beta mboka wana. Nde ko mona tunami ekoko ya. Nde ko mona que no tremblement de terre ko salama. Ba immeuble nyonso ane bukani pe ville limwe. Ville Sodome na Gomorrhe elimwati. Na Canada. Balubi que non, moi na muke ya 8 ans akoka pe sentiment donc mobala ko bimana épée. Ba voter ba loi ndengo wana. Et puis ba loi mususu za que non, soko yo ki posa osangana mwasi na yo ata na balabala sala yango. Tant que moi je me libère, tant que moi je sala ba n'importe quoi, moi je couche na yo. C'est un esprit préparé. Et ça un secte moko. Frère moko monsieur moko mukila yemba. Na lobela ka on émission eleki. Chérie, tango yana pourquoi? Kobo sana mbelite, film te, mais non tété. Et ça na ba marié mususu. Mobali azana mwasi na ye. Po ba sala des rapports sexuels na bango normal, mobali fa que me ko masturber d'abord. Oui. Film pornographique, bat ba sala yango. Bat ba bimisa ba mbongo. Ba luka ba jeune gens en Afrique ba fille ko ba sala film wana, bazana objectif. Objectif na bango zanini. Ezali ko détruire mariage. Ba ko détruire mariage ndenge nini. Au moins que no mobile azoba que no pona za la satisfait. Il faut que non ata la film pornographique. Ba film pornographique on a papa. Yo les clés mususu bango na makasi. Donc frère Liboso Nzambe. Donc moi ça concentrer les athées et ça autant la film pornographique et comment on que ça va image wana ti Liboso présence dans Nzambe. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bon début de la semaine na bandeko nyonso bokolanda biso bisika bozali ngai wabino Saratola obongo to saela rabino émission chaque jour na kombo nango analysons tous ensemble. Donc analysons tous ensemble les émissions oyo eza ko édifier communauté eza ko édifier bino
Docteur Patrick Béni du Ciel, le prophète Mopi qui s'est invité spécial Nabiso de tous les temps, de tous les jours. Tozalaki kolobela 4 points. Combat des songes, combat des naissances, combat des mariages et les combats des étoiles. Les autres, on a 3e point, nakatia combat des mariages. Tolobela qui les rapports sexuels avant le mariage. Tolobela qui quel est l'impact de l'inceste. Alors, les autres, tolobela qui peut bénir le mariage. Naba sous question, naba sous thème nango nyonso. Alors sans plus tarder, je dirais un grand merci na yo muto Rolandanga na tongo lelo nzamba pambola yo po etokutani na émission ya kitoko kobongisa avenir na yo pe abana na yo. Merci beaucoup na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Azir, Jimagique Adassa, merci na ba partenaire nanga Tata po FAPK, Maman Gina Amatou. Motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci na maman Madolelo na Germanie. Motema papa Samuel na Jenny Beta industriel. Moi si à Pembe, moi si Arrange. Et merci encore une fois au Bozo Landabiso de partout. Merci na ba vrai nanga groupe WhatsApp nanga Mobimba na moni président bébé maman Nathalie, Sarah Abouel, Eliezer Kanou, Dalia Onyema, Debo Bouchab officiel, c'est la Kike la Rose Bonga, Edish Kalala, Pamela Yabakabe Yawetu. Merci na papa Edi MK. Merci en tout cas na maman Mapasa officiel TV, grande sœur à moto. Merci na Sol Mbemba. Merci na Ozia Masamba. Merci na Murphy Andrea. Merci na Angelo Karwan. Mwende ba kombo na mine komo kota. Na histoire vraie na Zalarana Bino. Na ba polémique na Zalarana Bino. Na base na Zalarana Bino. Donc je veux dire Bino de ba vrai. Voilà, sans plus tarder, merci na ingénieur Bon Délivre Bonse qui derrière la caméra. Ceux qui vraiment ont même langage nanga fungwelapso plateau nabiso. Je dis bonjour docteur Patrick. Bonjour maman Sarah Tola, grand esprit, première dame Netolobaka, futur député Atabat Baboy, biso tozo lobaka parce que tant que masakole la taranzoto, amen. Oya kozwa émission tozongi ici yango. Tozongi ici yango. Vraiment merci nzambe apambola yo on a likanisi malamu. Il y a une émission malam oyo ezana kati ya cahier des charges ya chaîne na yo munene, analysons tous ensemble et je permettre bato nyonso surtout bato na pe mituna to analyser na ya botamsama na kati na bonzambe mbote na Bon Délivre ozana sima ya caméra ililingi malamu na maboko na ye mbote na président Diego Milito la sagesse nzambe apambola. Merci beaucoup docteur Patrick. Merci pe na bandeko bo Rolanda biso. Na lobi na bino toza na grand combat au tozo le beleza combat de mariage. Ici kabana bakoma ba fazer awa bakanga kabatu bandoki ba via batu epufaka lelo na grand thème na biso qui peut bénir les mariages. Partagez émission on a 5 pages, partagez on a 5 groupes, partagez on a 5 contacts ya répertoire na yo nzambe akopambola yo. Tozo continuer ko bondela bitumba eza makasi mingi. Et na kati nango to ekobela bato bela bazobela bato bela kutana na ba problème misusu ozomona ke no sata azobundisa parce que aibi ke no na sima na yango lipamboli monene ezali mama Sarah soki bato bakon ko bundiso mingi yeba ke no lipamboli ko mpembeni so mo bitumbe ko makasi c'est que bénédiction monene ezali boso ko banga bitumba te il faut affronter ka bitumba nde David azolba éternel exerce mes mains au combat. Yé roi mais au sentiment beaucoup naïf ils allaient exercer na combat. Il faut kubundaka parce que au yebi maman Sarah ba bien victorieuse ndengeni. Il faut le kanabitumba. Naza molongi naza il faut obunda. Soko bundi nde ba latso couronne. Soko bundi nde ba peso valeur ba peso honneur. Au yebi tala. Soko ba latso ceinture. Mona ba kati. Ba latso mutu ceinture même mutu alembi. Bazola te sentir mais azui sentir quand même à côté ça qui peut pas coup donc au bang raté na combat spirituel casse les armes là renverse les forteresses aux monde bitumba ezali mais zala molongi président Diego Milito Ernest Komelanga docteur ndengeni docteur santé zandengeni landela ba kir bien n'a pas moli bana nyonso to ya les naturel o ba bondele ponanga vraiment santé ezamalamu et toujours continuer programme de 50 jours kaka yonde ozobengati. En tout cas, merci docteur Patrick. Na olinga avant toko tanakati ya grand thème na biso ya qui peut bénir les mariages. Toza la question moko oyo et troublez moi batu na émission to sala l'autre fois.
question na tunaki oyo ya ndeko moko alobaki ye pe mwasi ya viola ye. Bon. Ya azalaka na age ya mokie ezalaka bakamarade ya ya na ya mwasi batechasta ye. Mais maman Sarah omoni molimo mabe aka okotela moto nyonso to mwasi to mpe mobali. Okay. Ntango balobi ke non mwana mobali soki adiverge mwana mwasi soki abali ete eza problème ifa futa mbongo adoto wana. Mais yo mwana mwasi mpe tant que no oyo kosala makambo bongo pa mwana mobali mari que no mwasi aka obala mobali te naturellement. Mais ndenge zaboye sur le plan spirituel le sali mabe okwei parce que mwana bato eza na consentement na été yo oyo kosala makambo eza na consentement na été. Un, c'est un péché. De deux, oko subir ba sort ba mauvais sort ya lisumu na yo mari que non Bible recommandé que non mwasi oki no futa siko d'autres côté ya famille ya mobali wana mais oko profiter na yango te pour ba keno loko komama te ngana osala bongo pe bat bazolanda biso abikeno te biso to sala yango tozana problème te to continue ko sala yango non yeba keno eza mabe eza ba pratique ya mabe mwana bato ya muke yo mama otele ba biscuit otele banane tout ça pour na kozoyer eza bien te voilà en quelque sorte comment on a pour répondre ba ça ba pratique wana batika nde mwasi ya Potifar asaki biloko Joseph azana 13 ans. Oui, ye mama mukolo azui mwana wana yaka kushena nga na makasi mwana bato aboyi mama mara moko azui lamba ya mwana boy tale lamba yango mwana bato 13 ans akokota prison ozomona et à côté prison présidentielle batu bele bazosa ba pratique oyo tantôt d'une manière ou d'une autre omoni ata ba blok oyo ya ba bestialité batko bimana bambwa na moni ba image moko o ese ngai nakoma pe na point wana OK ozomona et ba blok nyonso ba pratique wana moya batu to nyama batu eza en volonté na ete nyama za ne nyama soki mbwa moi sepelana la ne libanda asepela ali ane mikuwa atotele mesa boy alingane mesa talingana ase otele misuna alingane mikuwa asepelane ko ganga ministère ne yangwana rôle ne yangwana lokola basi mukomona ata mwana na mutuka na mwasi ya ministre obike tozo kende to komi na côté ya Kingabwa ba pondo moko ezaki bien makasi OK mwasi ya ministre papa chauffeur tel misa mutuka pondo ngo kitoko bota mixika eza sukali dans un mwasi ya ministre mais makanisi eza toujours ya kolamba donc kibo mwasi etiki ete donc nyama pesa kibo nyama mbwa sepela kala libanda ta yozola lisena kata ndabo asepela ganga biganga kolanda bato aswa bato c'est ça son ministère mais yo au commissaire que notre nza pour ranger akoma mwasi na moni mubali wana na image amateli mbwana mbetu na bolingo nyonso na affection nyonso na yo tata munene boy mbwa bimo mukelekete loko mwanzete mais mutoaza content na mbwa wana concentré non j'ai dit kalanga concentré non c'est pas possible mukiliko kuma niveau ndengo wana te nde ozomona ba ville oyo ya ba mai oyo ba ville oyo ya kati ya désert ba Dubaï sima mikolo ko limwa ekozwa bombe boy parce que soki ville comme ça l'abomination nzambe aka kobeta mboka wana nde komona tsunami ekoko ya nde komona que notre tremblement de terre ko salama ba immeuble nyonso ane bukani pe ville limwe ville Sodome na Gomorrhe elimwati ville wana ba question tuna kinga na ko sala ba recherche ville wana et ya qui part ville wana ezala ki pembeni ya mer morte on eza ki influencé na Maya Jourdain eza juste côté ya Transjordanie donc ba côté Israël kuna nde sika Sodome na Gomorrhe ezalaki voilà que sorte na profiter pour na répondre est-ce que Dieu existait non ils ont existé c'est disparu donc ba mboka oyo sala ba buzo ba pratique ya boy nzamba za capable de faire disparaître yango oyebi mama Sarah na Angola na ba désert de Kalahari na ba désert de Sahara oyebi ke ba désert wana ezaka ba océan soko zongi na ba histoire kala ba océan se retira netika ba désert wana ba ezaki ba mer ekauka netika ba désert wana. OK oui Dieu est capable d'éliminer toute une nation ce que tamula mabe
bongo na tango Noé nzambe aboma batu abomi na banyama misusu ba innocent parce que banyama kutaka de na kati age misusu batika ba kufa et nzambe abomi batu nyonso na bande kwa Noé leka Noé grand frère Noé mwasi ya Noé bande kwa mwasi ya Noé ba papa leka Noé ba nimaka te bango nyonso to bakufa et ville wana est-ce que ba Noé bazaki wana elimwa na histoire ba historien na ba géographe ba kine ko découvrir arche de Noé na montagne ya Arara précisément na Norvège vous avez et ville wana oui je vis ça maramonzambe o eza terrible oyebi ke non et lamba o aro banda ko lata na Bible banda bana Israël babimaki na Égypte tant sacerdoce comme tant tabernacle salami aro zolate lamba oyebi ke lamba na babomba yango babroda yango na kingo babroda yango na makolo et lamba na ezo mena des années aux années ti Jésus Christ est koya kaif bano late lamba na souverain sacrificateur asuka eza kaif alongo lamba pesa Jésus Christ et lamba les qui protégé ozomona donc même ata nyoka oyo bana Israël batali laki ya motako wana tango ba nyoka bande oswa ba nyoka ne zaki protéger même na terre promise nyoka ne komaka et umela na tango David ezalaka ti roi Ézéchias ne muto ko buka nyoka wana po bana Israël ba komeka adorer nyoka wana donc babiloko mususu etika la biloko mususu nzambe alimu isaka c'est fort possible donc ceux qui botam na malamu te mboka oyo ezo instaurer buzoba neti dernièrement na Canada balobi ke non mwana muke ya 8 ans akoka pe sentiment donc mobala ko bimana yepe ba voter ba loi ndenge wana et puis ba loi mususu za ke non soko yo ki posa osangana mwasi na yo ata na balabala sala yango ba loi ndenge wana okomona ke non ba malile e ba ki samaka bat ba kufa nzambe azobeta bato bazo comprendre te soki mboka etamonana mabe nzambe za capable de tindre bon même président oya ko nyokola bango na Israël ezaki ndenge wana so ba otamba mabe nzambe assister roi moko bwa pese mutema makasi oya ko nyokola peuple de Dieu pour bazonga na nzela ozomona makambo so ba président musu ya ta Afrique basala kao eza mabe oyo peuple basalaka nzambe ebolo ko bino botamu sa mabe tika bozwa frappe bozwa fimu ne mo que président dictateur alongo raté abandi ko nyonga bino salaire ba fonctionnaire a nyongi salaire ba militaire a nyongi salaire ba enseignement ya ba enseignant a nyongi po bozonga na nzela nzambe donc c'est un peu ça ngai nazo souhaiter en tout cas fimu na nzambe ebeta bamboka oyo. Docteur Patrick au côté place à bien parce que tu as toute une question on a 4 mains et bandit déjà na début selon yo ba pratique autozomona ba millionnaire ou bazo sala na kombo a porte à porte eza temps de la femme antéchrist eza ba secte kozwa bana basi kolala ba kolalisa bango na bambwa kozwa bambwa bamela mabela batu kosumbela batu na minoko kokomisa mwasi serviette azolembola kive kosubela e na ebité docteur Patrick ba pratique wana to benga ngoni to komi na tanga suka maman Sarah bilemo nyonso to anizo talisa tanga suka parce que bambo na baza ba esprit l'esprit n'a ni chair ni os ni Bible comment mais l'esprit ont la capacité de porter la chair ba latin zoto même Jésus-Christ moi zanzambe la tanzoto asa esprit ba esprit la tanzoto et sali ba opération. Tant moi je me libère, tant moi je sala ba n'importe quoi, moi je couche na yo. C'est un esprit préparé et ça un secte moko. Frère moko monsieur moko mukila yemba. Na lobela ka on émission leki. Chérie, tant o yana pourquoi? Kobosa na mbelite, fimote, menotete. Na secte wana basala que non avant ça la rapport sexuel. Il faut mubali asumela mwasi na monoko. Moi c'est senti que no bolingo ezali. Et tant que ça moi c'est rapport sexuel mobile rejoint moi c'est kangier mais notre côté na maboko kangier côté a kangier na makola comme si on muto bouger souté azo beta FM nde bon bolingo secte wana izo sam même na mboka na biso église moso zo kende côté pour matete église on bakanga ngote église ezali comme na la charité bolingo donc moi c'est diacre moi c'est pasteur ba ça na échange donc tel que nos pasteurs abimana moi c'est diacre
dire que maintenant moi ça pasteur maintenant moi ça mndimi babi que non bolingo pona bango o nyoso za yo eza yanga nzambe apambola le fait président Mobutu akanga église wana ezalaka na période na oui président Mobutu aza muto anosama sécurité o ba mini jip bozola ta ko ba kanga bino maputa. Il faut que la femme s'habille d'une manière décente avec pudeur et modestie comme déclare la parole de Dieu. La femme ne peut pas porter les habits des hommes. Quand ah oui, tu as combat spirituel, tu as un style, tu as parlé la mode de la mers. Aujourd'hui, les démons Ébé et les démons Gary, les démons de la jeunesse qui détruisent les mers. Et au moins l'église de la charité, bah pratique pratique diabolique, bah pratique satanique. Parce que Bible dit que nos maris, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Mon bal il faut linga moi si na yeza devoir. N'enga ni mon bal linga moi si na yo. Même maintenant un rapport sexuel, moi ça ne veut pas que non. Na lembi, na changer ta position mususu, na changer na balukata mu. Mais yo kangi muto condamner mutu. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais est-ce que mon lit mon azam mais la liberté et qu'on insulte. Beaucoup de ça makambo ezali ba vice contre nature. Nyo so na obenda kana na nzambe. Omoni Sodome et Gomorrhe. Tala batu ba comme une intention ko coucher na ba ange. Bible zo ba kenon batu ba na ndako à l'autre côté la l'autre batu ba saki ba ange. Les gens de la ville sortir ba ye ba bi kenon l'autre. Bimi c'est la biso batu oyo to coucher na bango, to abiser na bango. L'autre lui boy. Oh, nana ba na ngami balé ndako baza vierge aw. Ba na ngo plus tard pe ba baluke sur l'autre ba coucher na l'autre, ba melise masamba ngo. Nazana ba na ngami balé vierge bazalia so bolingi na bimisi la bino bango bo sala nyonso o bolingi na bango mais na ba invité ba otala ngaite. Les gens de la ville a commencé par les plus vieux. Na koko tamula nzete boy alinga ka sala sodomie alinga ka sala inceste mubala alinga kushina mubala na koko alembi amona te depuis les plus vieux jusqu'au plus petit. Donc na basi na mibal babi les gens de la ville sans exception yango na nzambe ayiko tumba mboka wana na moto na souffre moto ibimaka na bombo na souffre wana gaz wana makasi nzambe atumbi mboka na tumbi na bato. Donc ba ville zo sala ba pratique wana on va autoriser la pratique. Ça c'est pour attirer la colère de Dieu. Maman Sarah Nazaki Nanda Kunangai avant de déplacer, na déménager côté Nazaki, Nazana camarade Nangamoko. Tant couronné bandi. Na vu camarade Duana, ba Kimi na Gombe, ba ye na bon marché. Avant Nanda Kunanga. Pendant la période de une année et demie, camarade Duana Zana Moisi na ye na Katanda. Oyebi ke camarade na sa pratique masturbation na nanga. Siko likamuni ne salami. Mama Sarah na lali na butu. Na lota ndoto na moni mari de nuit, na femme de nuit ba kota na ndako. Na yebisa ko jour il faut être grand en âme, grand en esprit. Okoza munena nzoto mena esprit za okonda. Keba. Il faut ko saka âme na esprit na yo. Âme fait za mkolo. Na loti ndoto na mo esprit on parce que parmi ba trois grands esprits géants na lobela ngwa. L'esprit des morts, mari de nuit, femme de nuit, yewana kazara mari de nuit, côté moi si on a comme femme de nuit, côté Moubali, na les sirènes des eaux, des montagnes, des cimetières, les sirènes des toilettes, madame Jacqueline, ainsi de suite. Alors les trois grands esprits on a ba mari de nuit na kat na moni sikoyo. Mari de nuit a côté na katanda. Oh! Ba on a surtout mari de nuit a côté na katanda ndeni, femme de nuit. Oh! Donc ba chair de poule. Nabi, il y a quelque chose qui se passe. Nous sommes dans le salon, bon, nous sommes dans la chambre, bon, voilà, dans le salon, cuisine, ainsi de suite. Si koyo, na lobby, et l'eau moi je salama. Na kengela nanu ni ne salama na salon. Maman, na kengela na rideau à salon. Na moni ami na ngawana, avant de na ordinateur, atie casque. Moi si na laine na bana si wana. Ami wana zo masturber. Sabuniko nakata ndapu nanga nabi oyo so na mina kanga ete ezada il faut na kanga na brisquet c'est mala moi c'est azawana ya lingi moi cité oh
sikoyo pendant que ça la pratique wana na butu ne pratique wana beni esprit wana yemba bola kata ndako ndenga na moni eza na ba marié mususu mobali eza na mwasi na ye po basala des rapports sexuels na bango normal mobali fa que ne ko masturber d'abord. Oui, j'ai reçu des témoignages pasteur bon ne pas mobali nanga na comprenante na mwasi to ngayo zana benga na vidéo mobali nanga ndeza boy avant sangana nga il faut que no ko masturber ki koso kuna 2 fois 3 fois pour avoir plaisir. Batu musuba ba que no azobanga lokwa net que no azana éjaculation précoce ce qui a côté que nous autres maman maman peut-être à côté déposer semences azolingana no aka usango kuna no na kikoso na est-ce que ça a raison ka usango pas maman yo bali alors tango zo ça la pratique wana ba sperme wana zo kwea na kati ya douche na toilette ozo enrichir ozo pesa vitamine et pas ya sirène de toilette na kati ndaku madame Jacqueline ozo zwa yango ne ozo benda sécheresse bokauki. Eh, docteur, masturbation bokauki maman Sarah le combat de mariage. Dans la diable azo combattre mariage tina ndengwana. Mubala za moi sikitoko mais azo se masturber. Moi c'est également azo se masturber. Donc couple de masturbateurs. Et au moment que nous avons pratique mususu. Mubala za na moi sinakata ndako. Pour que nous ayons appétit sexuel, il faut attendre nos films pornographiques. Pour épaisser mes tensions, mais papa parle bien avec ta femme. Femme, soyez aussi tendre. Malobana ba poème ezaliti. Ba livre na sibateka una librairie. Bosomba ngote ba livre d'amour, ba livre ba poème. Tu es belle. Ce que ça na ngote tanga na cantique de cantique ya Salomo. Toko tanga cantique de cantique. Mais tanga na cantique no ba mamnyo so ba bikino oh chérie tes seins sont beaux. Oh chérie ta taille est belle, ton visage est na cantique de cantique na Bible. Ba bikino tia munani mutuna yo na tolo nanga na yo ka chaleur to ke na jardin to savourer amour na biso na Bible na cantique de cantique siko Bible elobi makamande ngwana ndengedi Bible elobi makamande ngwana oui Salomon amoureux l'homme de 1000 femmes qui parle qui adore qui donne de la valeur et sungaka biso mibali na ngai pasteur ata na bali moi si ma pasteur batubel babanga o te na bala pasteur ti bala pasteur pasteur a vu cantique de cantique a se retrouver au pasteur anya to ba plan cantique na lobi na te ba tu Jésus Christ o na mona na ba vision na mona ta boete na te ba tu li felo ke li felo na mona ngote na te ba to ke lola nanga no to ke lola te pe muto andima bongo siko yo moi si pendanga na vision na ndako na convaincre yote na ko nota la film on peut sanga petit non. Bato basali ba film wana basali ngo bazana objectif na bango. Objectif na bango ezanini? Introduire les maris de nuit. Ndeko komona que non ozotanga. Donc so to comprendre bien porno film porno ekota non ka mari de nuit. E kokota mari de nuit kokota mari de nuit. Tant mari de nuit akokota akorendre mobali lembele mobali akomi impuissant na mbongo na yo mais comment impuissant. Nazolo baboy. Film pornographique bat ba osala yango. Bat ba bimisa ba mbongo. Baluka ba jeune gens en Afrique ba fille pour basa la film wana bazana objectif na bango zanini ezali ko détruire mariage ba ko détruire mariage ndenge nini au moins que no mobile azoba que no pona za la satisfait il faut que no nata la film pornographique ba film pornographique on a papa yo les clés mususu bango na makasi ba to ne basala ba film wana ba melaka ba stimulant ba produit aphrodisiaque ba meliango pour stimuler bango pour basala spectacle wana spectacle entend ba sala ngo ezala ba metteur en scène ba terminer sima ba zo orienter bango sala bo ezala ba montage au moins que no mobala na umeli mingi mais ça montage yo zo comprendre te ozomona loko la diplômé éducation à la vie mu comme so to lobela penza qu'est-ce que mbetu ozomona alors tango ba sala ba film wana yo zo linga zo tala yango yeba que nous pénétrer par force les femmes de nuit et les maris de nuit tango ba ko s'installer na kati na yo yeba mari de nuit soit côté na kati na yo be femme de nuit maman o zo problème à stérilité o ba do botati parce que hier o linga ndenge nini a o chose me o bota na monde ya ténèbres ndemo ngoma bele zo vimba o juize minaye o bota na monde ya ténèbres papa comme faible sexuellement boy na mo ko sangana mama te mais na butu soki moi so na ye o senti que no telemi o se mamdo social même pollution nocturne ozomona à cause ya ba regard ya ba film wana et comme ko zonga zongela tala mukolo moko bona église nazo bisabatu tokanga misu to mone kuluso Yesu
frère on a kanga misu te kanga misu to mone kulusu ya Yesu frère on a kanga misu te frère o kanga misu te pour ani abi pasteur na ko kanga misu te so na meko kanga misu na mona film ya porno mitakele zozongilanga kaka ezozongilanga donc frère liboso ya Nzambe donc moi ça concentrer les athées et que ça autant la film pornographique et comme on ça va image wana ti liboso présence dans Nzambe Vraiment. alors ba marié bo éviter biloko wana bo éviter ba livre wana Total la cantique des cantiques. Bible lobela makamnyo so Bible zangi c'est loko mokoti Bible lobela makamnyo surtout Bible zangi niti loko nini Donc tana comment cantique des cantiques. muto akoma cantique des cantiques za Salomon ba Azaf ba ndeko ni nyonso ba musicien ni akoma cantique des cantiques. Les cantiques de degrés existent, Salomon azaki chantre et ba ndeko mususu bazaki zaki on bakoma cantique des cantiques. Ko yangwane lobela ka bolingo. Cantique des cantiques est sur le bolingo na ndenge ya physique mais sur le plan révélationnel parce que Bible sur bana 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. De quelle utilité serais-je parmi vous si je venais au milieu de vous et que je vous parle dans des langues autres en la connaissance? Apôtre Paul Moutazol Babi, il serait préférable que je vous parle, 1, par la prophétie, 2, par la connaissance, 3, par la révélation et puis par la doctrine. Alors, sur le plan doctrinal, alors sur le plan prophétique, moi c'est comme à l'église, Moubal c'est Jésus-Christ. Oyo que notre olali la tolo na nakata tolo ya Jésus Christ ne sentir oyo ya victoire zakawana nenge ja monakie na Patmos monokonezo bimisa mopanga sentir na loketo na ye makone c'est comme si quelqu'un était embrasé dans la fournaise, c'est celui qui a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente. Là c'est le plan révélationnel. Alors c'est le plan doctrinal et puis c'est le plan de la connaissance. Bazo le bela moi si normal bo mobile normal bo il faut attendre. Alors tendresse au monde on a la Bible. Bible so ba que non Jacob, Emma, Rachel, balobel bolingo. Babi que non Léa était délicat. Balobi que non Léa abanda ko tinda ba ribe zo la Léa ba mandragore. Mandragore wana za na produit aphrodisiaque. Ceux qui mbala Léa ngo ezo pese bo pikiliki pona bo sangana. Ba comment on a Bible là? Ah da photo pe ça rappelle bo pikiliki. Mandragore. Docteur. Balobel mandragore ah na Bible awa. Et au monde que non Rachel pe azobondela mwana ya Léa pe sampe mandragore wana papa kozana ngai butu alelo po mbala de tour azananga pe sape no mandragore na pe sa papa po opikilike ezala ozomona ba comment on a Bible ozomona biloko nyostu kokeno lukate na film pornographique Ada koni sa femme ba comment ya mona Bible. Donc voilà quelque sorte ba pratique wana ezamabe la pratique ozo sala mara bamboka wana. Merci beaucoup. Okope ça ce conseil nini na bande kona biso ba jeune fille bato ba okende kuna pona mbongo 50,000 basumbelio bato ba osala bango ba pratique wana et puis ben inconvénient nango expliquer biso. Merci beaucoup maman Sarah. Moni natala ki na réseaux sociaux mwana mwasi moko aza vivante. Aza na bomoyi. Ba kuso bazo bima na sexe na ye bazo bima na bomwasi na matoi na zolo bazo bima. Moi si on a joué cette moi j'ai pas kende kuna alia qui peut bagner basala qui ba pratique on a eu sensation na bamboa conséquences et réelles moi ça vivante maman ça rezaki na moi ba jeune fille mo mi balé ba kende ko linga indien moko boy indien na c'est bon ba prat dollar mais bazaki mi sat plutôt moko aboyaki bo bazoki mbongo wana bakufa mais avant bakufa batubelaki oh wana zoki mbongo na mususu babi ke non nzoto komeko pela bango moto bazo mona moto zo bimako vimba babibo na nzoto et numéro mundela babengi mundela bino baleki mbongo nanga yo zo lia mbongo wana omona un plaisir $5,000 $10,000. La Bible dit à quoi sert bon à un homme de gagner toutes choses ici sur terre et plus tard à perdre vie nae. La vie éternelle est plus que toute autre chose. La vie éternelle ezana motuya kuna tokoyemba tokumisa nzambe tokozana kimia. Mais maman Sarah na kolinga émission moko pona bato be ba boya mambo lola. Mutu mozo babina ke lola na kosani na lola kuneza ko yemba na kobina te na lola tovanda na bandaku na lola kolia ekozala. OK. Il faut te expliquer lola bien. Ba boya ka ngote kolia ko te na lola. So une église no ba te ya binote ke no na lola kolia ekozala. Ngana ko te ya yo na ko banana ko yebisa yo ke no Jésus Christ tango asekui. Na nzoto wana ya Théophanie. Jésus abimela Pierre na pembe na mai.
atumba mbisi balia na ba pierre tant Jésus a sekui abimel ba on a kata ndako babi que non sekui te oze lima Jésus bi l'esprit na ni chair ni os atuni bango bozana nini babi si Jésus tozana réunion ya miel na mbisi ya kotumba Jésus a mela miel on a lien na mbisi ya kotumba Jésus a bi que non vers on a mela oyo non mela ngo susu awate tita on a ozana ndaku ya tata na ngana bokonza tata kuna ndako mela yango donc mama ko lier olanda biso ti kuna Jésus a dit que non, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Dès que j'aurai fini à préparer une place pour vous, c'est alors que je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je sois, vous y soyez. Donc, bisika ko fan des ali. Ba comment na lola toke kuna, toni ko yemba tongo tipo quoi te. Ko ba lola te. Nde batwa ba ye. Il faut explication à lola. Voilà, raison pour laquelle moi, les prophètes m'ont dit que Bible dit que nous avons nzete moko ebima na bord, na gauche, na droite, nzete on eba no bota mbuma. Makasa na ngoko servir pour la guérison, ezo bota mbuma mbuma molimo te, mbuma bonzoto boye. Fruit naturel pour lia yango. Toko tambula na welo. Toko lia na wolo, toko baluka na wolo, toko la na wolo. Exactement pour nous là libanda botel makawana adoration pour tout moi bien besoin que nous ba paka ba 4 comment les 4 êtres vivants et les 24 vieillards ba ko boa kamitoli parce que ba musu ayemba na yo ka banze musu mi bange ba ko boa kamitole na bango te ba boa na mitole te ba boa na mitole te ba mi bango na 24 vieillards no ba adorati les 4 êtres vivants no ba adorati. OK, Apocalypse c'est ça makamwe ko ya Jean a vu les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, balongo na batron na bango, babwakami balongo mitole. C'est que avant babwakami balongo na mitole, c'est que bavanda ki na batron. Na ba mitole na bango. C'est que ba pemba ki. Na babwaki mitole te. Ozomona. Batu mususu pe ba salaka ezaba série quoi. Repos ezali et bakobwaka kande mitole. Cela veut dire ils vont jeter au futur. Mais sikoyo na commission nzambe ozali nzambe bapaka bakokumisa bapaka bakokumisa nante oh les 4 êtres vivants ba adorer au te sikote oh nzambe ozaka 3 fois saint nzambe ozaka 3 fois saint d'autant balobande c'est et l'Éternel des armées baloba te 3 fois saint ba ministère ba yemaka na commission oza 3 fois saint 3 fois saint nzambe ozaka 3 fois saint te. Ce qui a 3 fois 16, cela veut dire là qu'ici, beaucoup connaissent la sainteté à Saint Jean, Saint Luc, Saint Matthieu. Et ça, nous avons même 1000 fois. La Bible dit que sa gloire est infinie. Yo que nous quitte Zanzami. Donc Saint de l'Éternel, voilà, bisoto tchango to kangisi. Balban Saint et l'Éternel des armées. Balban 3 fois Saint. Babene Monsanto 3 fois Saint. Babi Saint de Balela le Kamoro Yemba. Ah, Zabi la gaille. Ah, mon peuple périt faute de connaissances. Si tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Il y a une émission, analysons tous ensemble. Bopambola Maman Sarah, c'est elle qui en est la conceptrice de cette grande émission. C'est une émission de réflexion, c'est une émission de maturité, une émission pour tout le monde, une émission pour les affranchis, une émission pour les Congolais ainsi que pour tout le monde entier. Benga. Ajuster pe poser ma question à eux. Quand les cas inapercité. Ce que m'a monsieur sur la zang ici. Comment na commentaire benga docteur Lobil Kamobo menga na zana na Bible za boité to sur la to discuter. Voilà. Est-ce que pe question mo nga peka est-ce que papa Rosala, maman Rosala, est-ce que nyomi titi pe Rosala? Nyomi titi neloni. Surtout ya wala de batu bazo bae penza. Nyomi titi neloni. Po batu balingi nzoto makasi. Donc bo sa nzoto na lola. Ya batu bazo bae. Zabela ngai. Lola et makambo susu. Oui to lata nzoto to lia parce que besoin que non. Nous allons monter pendant 3 ans et demi dans les airs et puis descendre, fêter les milléniums, fêter. Nakata fêter musique et zalaka, kobine za kolie zalaka. Mais balobeli suite ya makambo ya mariage ti. Kebo continuer na nzoto boye. Bozana président Diego, kuna lati nzoto ya Théophanie. Yo pour lati nzoto ya Théophanie. Et vous en avez pas posé ça, mais on n'a pas parlé de la Bible. Si le mariage sera encore là-bas. Nakolo lo bate que non mariage est atété. Baloba ya ngote, na pe na koloba pete. Balobi que notre olata nzoto, mais nzoto ngo Elia.
nzoto oyo te nzoto wana mais ekozala na posa kolia ezomela mai ezoyeba mpe ke no mama Sarah au docteur Patrick ntango conscience wana ezoyeba na bongo et puis yesu abi ke no bokozala na bisika bokofanda bokobanda kolia bokobanda kotambola c'est que le roi balobi ma mariage te wana mpe question là tout le monde en réalité parce que la Bible dit à présent nous voyons d'une manière obscure à l'aide d'un miroir mais en ces jours là nous connaîtrons des choses comme si bayebaka biso kala tokoyeba makambo makambo susu ebatami Bible ezobaka non ce qui est révélé c'est pour nous ce qui est caché c'est pour Dieu car la gloire de Dieu c'est de cacher des choses car Dieu habite dans les ténèbres. Voilà verset ligne eza na Bible mamna o besoin na Bible so benginga so mutalobeli nga na opé ce verset Dieu habite dans les ténèbres. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu habite dans les ténèbres. Bible au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dieu commence à créer. Ah? Et il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Depuis éternité kuna. Ok. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est que tinzambe ok la wana ne bandeli. Tinga wana vana ne nakata ténèbres. Wana no verset liboso na pesi na mais open na biki no Dieu habite dans les ténèbres balba on absorbe na pesa to sima. Voilà. Donc est-ce que vous prenez biso banga molili? Obanga molili parce que eza ténèbres dans les ténèbres diable n'agit pas seulement na kati ya molili on a comme information sur dans Psaume chapitre 91 balobi tu ne craindras pas la terreur de la nuit ni les flèches qui volent en plein jour en plein midi ouais quelles sont les flèches qui volent les flèches dont on est en train de parler ici ce sont des hommes okobanga bango te ba créer la terreur na butu ni les flèches qui volent en plein jour ba flèche on les a battu bando ba pumbuka ba ke lwa flèche parce que Bible zo ba ke non papa aboti ba na bo jeunesse bana bazal kwa ba flèche ba ko kende ko tuba nyama likonga e ba ko boma nyama papa ko ka sonité donc Bible zo mona ba to kwa ba flèche donc les flèches qui volent les jours c'est les Satan les diables les sorciers on va travailler na moi mais et comme ça nga batu ba banga butu prière ya 0 heure to sambla na 0 heure na 0 kuna Satan la muki akekoloka te. Yeba que non, il y a des flèches qui volent en plein jour. Tant que Psaume 91. Attends à 6h. Nazo ebisa ota sikoyo. Bando ki bape mate bazana repoter. Ah? Bando ki bape mate bazana repoter. Donc na butu basali, ono bazonga 4h. Bazongi 4h, kilt matinal za kilt poko ezali. Kilt atongo za 5h, ya 6h za 8h ezali. Donc tant boba ozonga boba obima. Repos ezate, bape mapoani. Ce sont des esprits. Donc, il n'y a pas ata bazong se mai. Akobima zo kine koloka. Ata basala l'opération, ba bise no un mois repos. Akobima ata otobota. Atambula te buna buto obima. Atambula. Atiki mo na bébé wana tamso mi mana mo na kuna mona bébé. Ngana ebi mo si mo ka zaki na zemi. Ndoki mo ka zo pesa témoignage abiki no na bimisaka mo na ina kati ya libumu. To kine ko beta ibale. Donc moi na kati ya lumbabi misaka ye ba ko beta ibale. Mo so na douleur. Eza ba se belé. Douleur na kata bazemi na kata mabumu na bango la sorcellerie existe yango na soko bandi zemi appelle les prophètes na bonde na immuniser yo bat baboya ka ote mafuta te maite biso samila ka kombo na Yesu ngana samila kombo na Yesu Kristo na sala ka mai na sala ka mafuta na sala ka mungwa na sala ka nzete na sala ka nzungu na sala ka biloko nyonso balbala kati ya Bible yo mona ke za cérémonie yo ni mambo nzambe nzambe aza muto cérémonie alalisi Adam alalisi ye a pasole libumu Eva bimi eza cérémonie te eza cérémonie mystique nzambe azu potopoto ba mwaka muto asa potopoto boy pouf azui munoko na ye atena zolo aful na zolo muto atelemi eza cérémonie te Yesu azu soyi na ye asangisi na mabele azu yango atena miso mbutu médicalement parla ba médecin bolandanga Jésus biloko asali akanga mate bokoboto numéro d'ordre de médicalité. Zélo na miso muto aza aveugle. Muto aza aveugle, Jésus a dit va te laver au réservoir de Siloé. Bon moi na ça mabe. Nen muto aza aveugle pour ni abixité. Ba les prêts bazana maba. Abi allez vous montrer au sacrificateur.
Pour ne biksi bango esika mongote. Donc ba cérémonie est biblique. Nzambe si Jérémie descend dans la maison du potier. Tu vas voir quelque chose. Qu'est-ce que tu vois? Abi, je vois le potier, il est en train de pétrir l'argile. Vas-y, monsieur, ce réussir, monsieur, ce réussir. Et ce boucana, a bandela yango. Nzambe abi bongo ndenga na salaka pour la maison d'Israël. Donc notre Dieu c'est un Dieu de cérémonie. Moïse tombe là nzete. Yo boya nzete. Bana Israël nyonso bazali na banzete. Ah? Oui. Bana Israël bazali na banzete. Ndeko mona ke no tango ba tie la Moïse tembe. Babi pour ndika Moïse. Nzambe abi OK. Ba prince nyonso to boya na banzete na bino. Ba na banzete na tente d'assignation. Na tongo ba kotala boy. Nzete a reboti fololo. Bazali na banzete batambola nango. Yo zo boya nzete. Avec les mouchoirs de Paul. Paul guérissait les malades, na mouchoir na ye. Yo zo boya mouchoir. O bisoka komona Yesu Christ. Bongo baptême que nous baptiser bat na kati ya mai. Oboyi mai. Mai ke mai te, mai a faya te. Mais ozu bato ko batisa bona mai. Papa tika biso. L'imposition des mains. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Ezanine, eza ba pratique te, eza ba cérémonie te. Chrétien ko banga ba cérémonie te. Ndoki po aloka mutu azwaka photo na yo. Mais au moins mutu soki abengi yo. Na bisie tindela nga photo no natala nan. Na yeba soki tol no ba utiliser ba utiliser te. Mutu azo banga. Oh non, ba mema photo biso na nganga. Prophète ba zo senga photo na ko senga photo. Il faut na mona yo. Natala étoile na yo. Ba zo utiliser ba zo utiliser te. Bon obo opesa nga photo. Bon na Facebook na. Si photo no za akunati. Ya ba no za akunati. Ya ba anniversaire na yo. O sani o sen lote. Ko banga ba biloko wana te. Les pratiques spirituelles sont bibliques. Yesu akufine kulusu. Cérémonie kaki beti. Likolo ko mwindu. Rideau et temple kabwa. Ah, maman nzambe pa mola yo tale loko lobi wana rideau à temple kabwa mystère mobima ngwana ya changement sacerdotal. Sacerdoce ancien ya Aaron, sacerdoce aronique et quoi? Sacerdoce royal et bandit. Bandit. Biloko lobi wana nde ya ngwana Nouveau Testament. Nouveau Testament. Eza très profond. Rideau ka ndenge kabwa na wana. Rideau ka ndenge kabwa ni wana yokolo ya hote ezaka rideau kabwa mpepete. Oh, cérémonie munene salami. Tango Caïphe azo lamba zo latsa Jésus. Azo longwa souverain sacrificateur, aopé c'est pas Jésus-Christ. Tango Pilate alongo lamba, azo pe c'est pas ya Jésus-Christ. Alongo li royauté, azo latsa Jésus-Christ qui royauté. Ba cérémonie on se zo compter. Tango Pilate asukuli maboko, eza cérémonie. Tango ba yuda bagani ba bobo ma Yesu Christo. Que son sang. Bon, ça botti ka Barabas, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ba imamba zo loba. Surtout ton bon d'apprendre ma kilane comme ma peto. Yozo ba noté ba pasteur ba lexi. Non. Ba pratique biblique existe. D'ailleurs, ko ne kilt wana. Et ça ne peut pratiquer ça va cérémonie. Ko ya kilt. Ko peut s'offrande. Obi tango peut s'offrande au bon mabato. Bandok no ba okufa. Tango peut sa dîme au bon mabato. Bandok ba bundisa ka ozo peut sa dîme. Ba bundisa sote. Nzambe ko bon mabango aussi sabango. Tango ozo peut sa ngona kati église. Tango ozo sa louange adoration. Obite no louange e buka bamir. Bamir bandoki ezo koyet. Banda na bango. Banda ko zani za ba vie abatuti. Na mo ko neto ndie si j'ai l'ambition mariage même ma bébé lelo. Merci beaucoup docteur Patrick. Tokoti kasi la sujet la biso malgré na ebité temps. Réalisateur Anna Sima Vandi a même mi abosani que fois la service calibré temps to combien de minutes. Donc qui peut bénir les mariages? Maman Sarah. N'a aucun que temps annonce qu'il y a un est-ce que c'est un célibataire, c'est un pasteur divorcé, pasteur qui peut bénir les mariages. Qui peut bénir les mariages? Mutuna isa mutuna moko makasi Maman Sarah. Bon, na bainu na pasteur wazano no divorcé na. Te boy. Nani akoki ko bénir libala? Kuna to koma mais nani wa sengeli a bénir libala? Mutu oyo esengeli a bénir libala, mutu oyo il faut abengama na Nzambe. D'ailleurs, Maman Sarah na habité ce pena kata mituna no likamuna na ba parrain. Ezali to lobela ya. Mutu esengeli pa libala. Mutu oyo azala molimo na Nzambe. Mutu oyo abengami na Nzambe. O azali envoyé à Nzambe. Azali peto parce que Bible zoloba mitu na bino boko pesa ngwe pa n'importe qui te
mutu musoko za célibataire mais za impudique ndumba akoko transmettre bino mulimu wana bana bato bazaki na bango bien babala na bango normal basisi makambo nyonso tu basali mariage na bango coutumier koya baye na kati église boye maboko kako baotia bango wana nga mbamoko donc ozomona na fête kaka ya mariage wana mobali akosuba na nsima boye bakangi abimi na mwasi oyo akala yaki mpe feti espoir ekoteli wapi ekoteli ya parti ya église kuna omona mwasi babali ye ka ndenge avandi liboso wana na mobali abwaka miso na telefone na ye texto ya mbanda ekoteli mwasi ka nde bavandi wana parce que mutu atie bango maboko aza na milieu mabe yango wana il faut vérifier l'état spirituel de votre père mutu akoza pasteur na yo mais il faut vérifier avant atie bino maboko. Voilà nako komeka ko répondre à peu près ndenge wana. Merci beaucoup docteur Patrick kasi na ba pasteur o to mona ralelo un pasteur célibataire mais azo pambola libala. Sort toi inconvénient ni kozana libala o pambola mina pasteur célibataire. Merci beaucoup ba pasteur célibataire to ba mo belia pasteur Bombe azana limité ba pasteur beli ba pambola mariage. Oui, pasteur aza célibataire akopambola libala mais il faut azala accompagner na ba pasteur o babala ba ya ko assister. OK. Pourquoi? Parce que bato babala bazana expérience bazana onction. Yeo aza célibataire akoza papa molimo ya mututel akoloba pe maloba bénédiction mais il faut pasteur on a ça l'intervention ya ba pasteur sérieux au babala. OK. On boni Moïse azaka ne bandela mokilité mais akoma Genèse akoma Deutéronome. Moïse mutakoma Genèse akoma 5 livres wana mais tant akoma Genèse akoma makambo Adam na Ève azalaka te mais azaki inspiré akoma yango akoma makambo Sodome na Gomorrhe azalate akoma comme Abraham Isaac Jacob atika kozalate. Donc un pasteur qui n'est pas marié peut bénir le mariage, mais avec mon humble avis, avec ma sagesse, il faut abénir ça, batu mususu. Au moins à Paul, na Galate, Bible Sobakeno, après avoir travaillé pendant 14 ans, j'ai retourné à Jérusalem, voir les colonnes de l'église qui étaient Jacques, Jean et Pierre. Bapé singa maître d'association. Après avoir discourir au devant des bandiminga, bapé singa maître d'association. Pasteur ko benga pe batu basali yo maître d'association par rapport à la cérémonie matrimoniale. Merci beaucoup wana ezalaki pona ba pasteur célibataire qui va s'occuper ko pambola libala. Bongo ba pasteur ko baza divorcé. En tout cas pasteur aza divorcé. Batu so aza divorcé mental. Ana mwasi na ndako mais aza divorcé. Ozomona logo ba pasteur pétage ako pambola libala te. Ako pambola libala te. Donc ba pasteur baza divorcé ameka kututé semence wana. Mais au moins ba pasteur nyonso bazawa baza divorcé ba bala ba pas moi mariage. Bazo communiquer molimo à séparation. Ndo mona que non ben compréhension na mabala batu. Pour atiki semence mabe yemo baza divorcé. Pasteur soko bali tika na mwasi na yo. Soki punition tombe en punition. Zana mabana na yo va na yo. Moi, divorce, pour ne pas pasteur. Pour nani? Pasteur divorcé, en tout cas, si ma marié. Marié. Vous voyez que nos pasteurs nous a divorcé. Kouyate. Évitez. Et là, le prophète Mobik s'y parle. Ha! Mariage n'a bino. Et vous aurez problème, pas complication. Parce que c'est Mansouana. Aza divorcé à Bali Lissous. Et vous la bino. Babi, on donne que c'est qu'on a. Bapé Saka Ozana. Yaza un loroni. A Sema qui m'a bé. A Oubuka m'a bé. Beaucoup il faut poule et pas passer à bon. Voilà. Voilà, to côté na deuxième point, ezali bongo phénomène parrain. Phénomène. Nani akoki ko parrainer mariage. Bilo wana na ba parrain wana. Est-ce que ça biblique? Eza non biblique té. Eza biblique té. Ba disposition eza ba disposition ba tune ba tia. Parrain. Jacob tango no bala kuna. Abraham tango bala Sarah, parrain zaginan. Jacob Abali, pareil Zaginan.
Isaac kutu bakino zole mwasi kutu akop. Pare nani. Siko lelo ba pare, okozo pe ba pare bandoki. Ba kote na kati ya libala na yo. Baba ndiko bebisa. To mona na l'église catholique. Au mona que no parrain, azu mwana, abi que no nga parrain na baptême. Même mutu azu baptême lelo sikoyo. Yo na ko bete ko bina musique ya vimba. Ako mutu to zo parrain au pexate. Ba parrain, mais bon ça est l'oroti. Parrain za biblique et pratique wana. Moi je trouve pas vraiment quelque chose de meilleur. Et puis bato mo zo apparaît d'intérêt. Par exemple, dans un ministre, il va pour dire que non. Azolanga sal afunga maka. Et puis, bah, parler bah, banga. Nega so azinga parler pour ça inga beta kama tolo. Abi misanga mbon. Bah, parler sur le sim ça va toucher. Na mona couple moboé, bah, zum bonga masanga. Bah, sim na ya sal, bah, sim c'est pas parler. Bah, parler bah kimi. Yebela. Bah, tu vas me le bah, parler. Bah, parler bah, sim bah kimi. Donc, maman qui parler on a eza biblique ti. Mais disposition à pesa mabete ba parler ba ko sunga pe mutu pe na conseil mais biloko balba ke non na église banda lelo wana pasteur azoloba banda lelo bino bana o couple possession ba parents na bino te tala ba parents na bino ba parrain pona nini biloba loba ya mwanza boy poni bilobela ya boy bana possession ba parents te ba komia ba parrain na ndenge nini. Est-ce que Isaac a l'ongé Abraham? Bible so que non Isaac a commis mukolo 40 ans, Abraham a gelé moisi. Après avoir gelé moisi, la Bible dit Abraham distribua des dons aux enfants de ses concubines. Il les éloigna au loin, à l'Orient et partout. Et il donna tous ses biens à Isaac, afin qu'Isaac hérite seul. Au monde, Isaac a sa bali déjà za mukolo. Mais Abraham a considéré comme moi, Abraham a embrouillé via Isaac, a su pas na monsieur soit bota na Ketura parce que Sarah t'a koufi. Abraham a barré sur monsieur. A bota na troisième femme. Moi c'est le Boswagar, moi c'est Mbale Sarah, moi c'est Msatu Ketura. Ketura wana ndia bota ba Madia. Tant Moïse a outi Égypte a kimi na désert a kokué na mabuko a sacrificateur de Madian, bazaba kitania bana Abraham ou a bota na Ketura. Mais tal Abraham a se comporté toujours en parent. Avec aujourd'hui Isaac a payé héritage à tiki à Zubana Bamakan union surtout à qui a tiki ma musique aucune musique. Donc à considérer comme moi mais yo le bagay non banda lelo bino ba parent bana ba gestion binoté ba combien ba parent té biloko wana Merci beaucoup docteur Patrick. On est aussi ces missions à biso pour prochainement Torlobela discussion à ba facture sur les bibliques. Prochainement Tolobelango. Alors docteur Patrick na olinga moi des questions na tikala nango ndenge batu balobaka ke il faut bala mwana papa avozwa mwana il faut bala e. Est-ce que spirituellement est-ce normal que pour récupérer mwana na yo azaki na maboka mwasi na il faut bala ye? Est-ce que eza na ben inconvénient tenengo soki ne ko bala mwana oyo bota? Maman Sarah, en tout cas, mutuna munene. Mutuna oeza mutuna moko atana répondre mais faut banda na émission zoya parce que na kati wana ba problème spirituel est belé. Na bandino liboso na nous na koloba français. Na français bazol babi j'ai marié ma fille. Ngana boya français wana. Même ata lobi so na za France. Na okendeti na académie française. Na hôtel Menal Kambouana. Parce que l'Académie française, bah, il faut changer peu ma je vais discuter avec eux. Nous en Afrique, vraiment, cette phrase-là, ça ne sonne pas bien, ça ne colle pas. Et puis, ça provoque des combats spirituels. Pour Nanga, il faut pas le baboy. Je fais marier ma fille. Ou bien je compte faire marier ma fille. Wana pona bato bazo balisa pona muto balisa mwana ye mais na français na comme na question na yo na bandi na eloko nano etika ngana keno na français so balisa mwana yo okina lingala o balisa mwana c'est que écouter mususu mais et comme na français je marie ma fille dans la lingala laxi na bala mwana nga omoni mambo français zongelinga à partir de question na yo nde
je marie ma fille. En tout cas, moi, je refuse ça. Je refuse, je dis non. Académie française, awa, abeta mabe, asala mabe na français oyo. Question oyo, na kolinga to bande na monsieur Zoya. Monsieur Zoya, to lobela yango, to lobela ndenge batu babala rabana, to lobela pe ko bale bembe. Wana ekoya prochainement to bandana yango parce que da point mo eza makasi mingi. Oui. Mais pour te soutenir, tu as des questions à biso prochainement, tu as la biso sous question na mituna na bino boyebi déjà sujet to relobela discussion à facture à ma bala est-ce qu'ils a biblique est-ce qu'ils a na ben inconvénient to relobela pe ko bala mwana na ko bala bembe maintenant olinga to chité awa penza est-ce que moi si akoki ko bimisa mbongo apesa mobali po bala est-ce que moi si akoki ko bala mobali Maman Sarah au monde net aux arabes na kati ya société ba chance ekokanité bétoile ekokanité bolingo pe eyaka ko annoncer te koto elingi oromona mwana ministre azotambola kendeki ne cimetière ya nécropole amoni mutu moko amemi maboke aotika maboke ya sepe na ye aluli bo yo kopekisa bolingo wana bo sikoyo yo oza mwana ya ministre oyo aza moteki maboki akozwa $10,000 wapi ya kobala yo mwana ya ministre yebisa ngai po eza na commerce mosusu ata babi tout travail procure l'abondance commerce mosusu papa maman en tout cas ozala classifié parmi les classes des pauvres oteka maboki ozwi mbisi ofele na fleuve makasi na koluka bwato oteka maboki olesa bana ovana milemo koba wana fa intervention nzambe lokola David abengaki Mephibosheth baya kozwa balongole na lodeba na ndako un certain marquis po aya kolia na palais royal ba chance ya bongo esuriaka mwandamu lokane tinga na kuta na chance na mona mwasi mwa longo Belgique mundele ayo tangisanga azwinga tokutene na nzela asepe nanga boye asa jeune mama yimta tangisinga titi ba chance eza na vie bato mso akuta na chance wana madame Anemi mwasi ya papa Mike maman Sander Natis Belge madame Anemi maman nangai ou atangisanga ba classe c'est pendant un parent papa za maman azali maman côté monsieur papa va voyage nzambe atindelinga ange wana alors soki oza porte bonheur pour la mobile na yo zala porte bonheur pour la mobile na yo tant to sambela la mobile ati offrande moi c'est pas ati offrande nzambe pambolanga et que no li pambola moi c'est avant ya mbale ye nante bon nakolinga pe moi ça za pauvre pe pouf lobi ndeko na bango comme ministre maman ati protocole ya bureau na ye moi c'est maman comme voyager a comme ko sima ba $200,000 ba $300,000 ba $500,000 so nga mobile nazaka ko no moteki maboki moi c'est soka bemisi mbongo papa na déficit yo oza na étoile balanga lisumu eza wapi bimisa mbongo mama bon siko to kitanto mata to analyser ensemble yo za na mbongo no ebele $500,000 mobile aza na mbongo te me olinga ka ye ozela tim ko azwa $10,000 ekobeta pe 20 ans obano va ne kobo tant va ne kobo et même lisumu na vie na yo nde ko ya mbongo ne kosila soko croire na étoile ya mobile o croire na avenir ya mobile zwa mbongo na yo pesa ye défi ye abali yo soko za musalo engagé ye akomi ko sala kuna et puis plus tard azomongo azong seli yo selo nde boko yokana mais yo kanga mutema osali ki kokoto ya ba Congo na kangi maboko so na bimisi mobala mwana neti naza lembele yo moko nde muto zo mi freiner parce que tala âge na yo soko mobala azwaka mbongo dans 10 ans ozaki na 32 ans 10 ans c'est comme na 42 ans keba okozo pe ménopause précoce elati yo o risque pe botité na buzuba no kufu na mbongo na yo o même mwana te c'est simple comme bonjour mabala ya kalape zaki basaki ya mungu ati bon Jacob tanga bala ki basina na pesa mbongo te aboko la ba nyama kaka pata ngamela mai bo te ko mela mai te ko to d'autres mbangwana
Donc c'est compliqué. Ngai na koyebisa bato. Yango mo bato baza na poto. Mais moi na bango ezala pe moi na vitesse hein. Ba comprendre ma mususu. Au moins ça za mbongo na yepe asel makamu. Mobali zone ce n'est que normal, ce n'est que normal. Mobali pe la ki se no kanga maboko te. Ata moi pas ça quelque chose. Bimi ça peut ta mbongo no te ka maboke wana. Te ka maboke des fois mbongo. Ça peut ata mo lo mo ça peut moi fort. Nangol bater no encourager mbali kanga maboko wo. Moi ça ya bala yo ala tuma mnyoso te yo ça que loko te wa mobali bundana ke no me mata ba nani me mata sata ki porter me mata nini moy te kata makasu sata nini moy tout travail pour qu'il l'abondance. Moi c'est pas mon que non ya za na $10,000 mais yo oyata na $800. Ah j'ai seulement force bo sangisi parce que moi ça me baser loko moko mama ça c'est ça mbongo moi c'est un mobali bon siko 1 + 1 = 1 bandara wapi yo kasi 1 + 1 libale banda mukolo mbala bali mosi libale banda mukolo mosi alobi mobali bisi mosi je t'aime moi ça ndimi je t'aime oui libale bandi wana ya yo ekomi ya mobali ya mbali ekomi ya bukomi 1 o etika na sima eza o balba que non que le mariage soit honoré de tous honore les parents l'état et l'église mais libale banda déjà parti wana pendant ce que ça peut sa verset biblique moko OK Joseph azaki fiancé na Marie. Oui, tu es bien. Marie, mère de Jésus. Marie a commis na zemi. Bible dit que non. Joseph résolut dans son cœur de répudier sa fiancée Marie discrètement. La nuit, un ange de l'Éternel apparut à Joseph. Il lui dit en songe, Joseph, ne répudie pas ta femme Marie. Marie azaki femme na babala naki, azaki fiancée. Mais sur le plan spirituel, quand on est bazaki wana ma fiancée, nous allons reconnaître bazali homme et femme baza déjà mariés. Donc ce que l'ingimo na batu, yeba beaucoup de mariés. Mais kosuka na kuzute na ba koya nzela te, na ba venite, bo ça va procédure normal, ti bo l'action na miso ba parents, na miso à l'état et puis les bal banda déjà sur moi sambal ba kuten babi, je t'aime moi aussi je t'aime oui et bandi. Ba komi bomoko do mbonga moi c'est un mobile. So moi c'est misi mbonga pesi mbali po babala na ezali sumuté selon l'analyse auto ça toujours analyser ensemble. Mais yo moto na tembe, obi ke na za mbongo, e mobile na za mbola kuna. Bo soit linga mutambongo, ko linga mbola te. Mais mutema na yo, e ko mona mutambongo boy. Mais elika mutambola. Na ibi moi simoko boy akufa azena na komina ya lingwala. Bande ko nepe ba yebani makasi azabi politicien. Moi sona zaki otanga na Belgique. Moi sona zonga awa na mawa, ayoko kufa misérable. Alobi nde na za lakisinga mwana ya roi Baudouin andi kolinga ye. Famille wana royal babite okolinga congolaise te. Nde ba telemi ya libala wana epesa mwasi wana ba traumatisme, epesa ba dépression. Ti azonga na Kinshasa na ba lettre na ba photo na mbali wana ti kokufa. Bolingo poko kolinga tala mwana ya reine Elizabeth ya Angleterre. Alingi na ye mutu moko oyo mususu mutema ne sepeli ba moni que non loko lingi bongo awa biso esimaka bongo te akene na so na Amérique kuna akene na Amérique kuna andimi ko perdre ba biloko nyonso to ba immunité royale tout ça ba avantage nyonso to mwana ya reine moko ya andima même azwa bo konzité pour so reine akufi azwa pe bo konzité andima ko ba na ye moi selon Bounaï, c'est le choix. Et il se retrouve en Amérique, à un citoyen simple. Malgré moi, quelques avantages, et belé à Nimia perdre en haut, à cause de Bolingo. Voilà quelque sorte, Bolingo qui part attribué et qui part écoloté. Merci beaucoup, Dr Patrick. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. La évité, conclusion, nous ça là, message, nous en et puis moi, quelques dédicaces. Aux gens ont problème, au bout de aux un problème couple nous en problème au bout benga ngana bonde la nzamba opesa bino bana mapasa misato ba jimo ba triplé nzamba osunga bino aux un problème ozoluka kimia ozwa mikanda aux un problème ozwa musala eza na Congo eza na Afrique benga le prophète Mobikisi je veux prier pour toi exigence exacte oh non avant que nous prier pour na yo ndenge zaboy il faut ça la beauté que vraiment nzamba osala bikamo na ye bengangai avec simplicité na royamba auto là avec avec gentillesse et puis avec amour. Donc je ne suis pas du genre ya bato oyo ba aventurier ou que nous serons bengier à bloquer téléphone
Ok, notre prophète n'a et pas prophète, et comme n'a bengaye, non, 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 non. Moi, je suis le docteur Patrick, le prophète Moubik ici. Un gars intelligent, mais je suis bel et bien éduqué. J'ai mon père spirituel. Ce que j'ai fait ici, on ne cherche pas l'argent ici, mais on vient ici pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Si Dieu te touche, il y a bénir biso, Zambi a repambola. Na pesi mote na ba bonne nyonso, na ba onyoso ba Holanda biso, na camarade na ngai privé Emily Epili yo yebi. Zambi apambola yo. Na komona exclusion Zambi apambola ba na onyoso misatu, apambola ba no 4 apambola mbali na yo, na komona exclusion. Amen. Amen, merci beaucoup. Ngana bino tokutani mbala sima na émission Mosusu. Au revoir, ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.